daki ba jeune biso yemoko pasteur wana pas andoki moi na dévoilé na koti mabonde linzamba lobi na ngai délivrance nyonso oyo eloko ya molimo ezaki ba jeune biso yemoko pasteur wana pas andoki moi na dévoilé na koti mabonde linzamba lobi na ngai délivrance nyonso oyo eloko ya molimo ndoki moko komone ange mwana moke ya utaki na ngola nini esalemi na ngola ndoki munene na ngola abomi papa abota ye maman na ya témoigner ba image mwana moko ba 10 ans 11 ans je crois aboma papa abote na kindoki tango ye ko répéter maman bandi ko luka ye délivrance mwana wana ngola batamboli presque ngola mobimba donc c'est comme si bazo banga mwana wana. Alors tant que maman a eu que l'église mon croyant que kuna ne penza de dépense moi na envoûté pasteur a connu bimona maman na ye pe atie maman na yesem moi na témoigner maman vu c'est ya pasteur au fala délivrer moi bonzambe lola ezofuta Simana toya kolobaki nzamba boeto koye lisusu abi bien aimé dans le Seigneur. Merci na bino to bozo la nabiso bolanda biso. Merci vraiment beaucoup pour la fidélité que vous accordez toujours à cette émission. Que la vérité est ce que bonzambe et qui t'a ramené mon amaloa pena misala bien aimé. Vous êtes toujours connecté parce que ma solo il y a bien et dans l'émission lelo beaucoup c'est pour boza décidé benzama lola akolobela bino na émission lelo pe boza vraiment béni bien aimé dans les Seigneurs. Un grand merci na pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel nanga mozirik na apôtre Fabrice Kianga l'homme de signe naturel depuis Allemagne na philo mukoya motema bivin de homo depuis l'on a Magiselle Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston na bonzambe lola ezofuta elongo na mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse pe na sœur na biso Maria Bobette Mpova l'angolaise depuis Italie nzama lola amona yo frère papi Kongenda nous sommes de cœur avec toute la famille donc frère papi Kongenda auto bungisa oncle naye awa na Kinshasa papa tika ete nzama lola consoler motema na yo na ya mama Sylvie Watimpe libota mobima papi Kongenda depuis champ de fond bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya robaki nzama boeto kwa bien aimé dans le Seigneur le loto continue à ça la suite il y a masolo na biso sur la délivrance bien aimé dans le Seigneur avec nzambe o que to yamaki la fa passer na combo o que boyebi très bien o que bomonaki est très bien l'évangéliste Ernest Mongu bien aimé dans le Seigneur yende to solo na émission de l'eau rien que la vérité bien aimé dans le Seigneur et to mais vraiment au bêta moi mon solo belé tozanaye shalom l'homme de Dieu. Oui shalom ndeko Alvin shalom ba ndeko nyonso bazwa na biso partout bisika basolati na monde entier nzambe na ngai apambola bino bando bazolanda yo basepela na émission à la fois passée sur la délivrance ba oyo basepelaki na yo balandaki émission ba réaction message omonaki ondeni yo mo papa tanke olanyango yo mo. Oui na pambolaki nzambe eza pe na ba oyo balandaki babengaki nga nasolaki na bato ebele na orientaki bato ebele pe bato ebele batunaki nga mikala wana ozalaki wapi nalobi no mokili eza tellement monene mpo naza pe na chaîne ya télévision na YouTube béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ yango nde omoni tellement mokili ya monene epuis likambo na likambo nzambe abongisa yango na ntango na yango la voix céleste ebanda kala eyamba bato ndenge na ndenge moma na ngai ekokaki nano te moi ekoki nzamba permettre ngana le canal ko céleste pour na kutana pe na ba o bazali abonné na kati na suite oyo yango ba moni ngai lelo papa toujours na message ya délivrance bandeo ebele mingi ba sepele nango mais na linga avant que tout ça la suite ko na mozindo na yango to lobela likamo la fois passée to lobela kité papa to côté ki mozindo na yango te toujours au nom de délivrance makamu mingi ya mabe kolekezo sala ndengo lobaki mais bandeko bazola na biso papa de partout toza pe na likamo ko oyoke bautaki ko katela ndeko na biso le biso Baraka Mogisha 5 ans ya prison bien aimé OK ndeko Roger Baka bien aimé dans les Seigneurs avec pe na émission na ngai bolandaki bilili je crois
OK alobaki que non tinde que bakangami wana eza que bande que belé bazo sala ba moi makamwa ebele au nom de délivrance sima wana film nzambe beti et que église et ko kangama ndenge Roger Baka alobaki wana to moni pe bakateli prophète Bishop Baraka Mugisha 5 ans ya prison kuna na Brazzaville bien aimé dans le Seigneur et le lot il paraît que l'église naie eza ya kokangama ba culte ezo kota li soutenir ni prophétie ya Roger Baka kokisame ou comment tozo me ko so toujours na ba makambo net papa azo ba na délivrance kamo utaka ko sama kuna ya ndeko ake obikisa ndeko mususu ya libongo makambo ebele ebimisi la délivrance ozo monte ke bino basala na nzambe bokomi ko kotisa ba pratique mususu ba fait étranger na kibonzambe onoka ke délivrance esa mata ke nzamba salite bokomi osa ba pratique mo OK ko suki la bino mabe l'homme de Dieu ndenge Roger Baka to monaki bilili ya arrestation ya Baraka Mugisha mais ye alobi ke ezali suite ke nzambe a frappé église na ye kangama pe ezo kokisama papa bon ngai nakoki kokota na bozindo ya makambo ya prophète Baraka Mugisha te na memi yo kuna par rapport au beti lisolo ya délivrance parce que bamakambo ebimeli kuna na Brazza parce que akena obikisa ndeko ya liboma asalaki boyo po ye na délivrance. Non, la Bible déclare nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Bah fait étranger, eza eloko yoto kuti yango, ezalaka déjà. Dans au monde dans Actes chapitre 16, comme on a histoire il y a Paul, il y avait une femme qui prophétisait au nom de l'Éternel, qui parlait des choses qui étaient vraies, mais en elle Christ n'existait pas, n'avait pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Paul a chassé qui esprit wana kati na mwasi wana elokela ke ba problème akota ke pe na kati na prison. Pour y éviter. Ah bon? Et l'autre dit sali que ndeko na biso pa na biso akota na kati na prison. Pour ceux qui bika tout juger malaba pour tout moni prison. Il faut vraiment nzambe yenda zo contrôle to que soit ya musali na ye pour to kolobani ni pona Joseph. Joseph akota na kati na prison. Pour nani? Asala ki lisum, asala ki mabe. Vous comprenez? Pour histoire en ezokende. Roger Bakaye alobi asakol kalami te bo mon église kangamba katele bambula kuna tozo moni pe ke bakateli kuna église on dirait que ba culte ezo kota du souste mercredi culte à mercredi kota ite église kangami ou pas ozo monte que division là entre bino oya lobi oya zongisi na ba moment ya kala ba apôtre ezala bongo te ba apôtre Pierre na ba Paul ozo monelo ko ndenge nisko tondi manani kaza na nzambe na nzambe te parce que ozo pesa biso ba exemple la Bible. Non, le problème c'est quoi? Le problème est que la Bible déclare nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mutuna mutu ayebi mission ni onzamba tindi awana sena moyi oyo. Oyo nyonso azosala contrairement à volonté nzambe. Nzamba yebi expliqué na zo memayi car la Bible déclare toute plante que l'Éternel n'a pas sémée sera déracinée. Jugement est réservé pour Nzambe ayebi sikazo mima basali na ye. Parce que le long yo so tangi na Matthieu chapitre 7 verset 21 pour moi le Christ azolo ba ke mukolo yango ebele ba ko ye pai na nga ba ko ba ke to sala ki bikamwe ndenge na ndenge. Mais Christ lobi na ko ba na tikalaka jamais ko ye babino. Mais oyeba kabiso te bongo miracle wana ba osema na kombo ya nani c'est que Jésus wana azalaki Jésus a croité. Avec Jésus moko azalaki couvert. Vous comprenez? Alors, jugement, il faut tout tirer vraiment à Christ. Biso to ça la part na biso ya responsabilité. Le ko la ngai na na mission na précise nzamba pesinga. Apesinga yi donc il y a guérison miracle et apesinga message ya repentance. Nyoso nga na côté il faut na lukana ramener libota nzambe na volonté et nyoso na sala na kango la libota nzambe oyo baza lié condamné maudit na ba mauvais sort na makamoni na ndenge. C'est ça ma mission. Alors nyoso na koloba partout na kokende na kolukana mettre en pratique o nzambati katikati nanga. Moena kota na bozindo ya kolandela oyo boisate ce n'est pas vraiment ma mission. Mais sur les pratiques à ce qui concerne à ce qui touche la parole de Dieu, naza obligé condamner dans la vérité oyo ngai na yebi. Comprenez? Vérité ni yebi? Vérité oyo ngai na yebi parce que ngai na mona kipe ba miracle na mona kipe ba fulu ya batu na ba télévision makamba solo no kosalema mokolo moko na lelaka na chambre nanga na la TV na bandi ko lela alors madame nanga ye et c'est le somo quand on dirait no kisanga matanga tout ça nzoka na bandi ko lela
pour n'andaki prophète moko na télévision église ya bato ebele azoloba banani bazoloba kana nzambe te baya sikoto meka na ngai na bango bakomona ngai bakopumbwe likolo bakokwea na se botala liboso bafulu oyo botala boye alors sala nga pasi na bande kolela madame na ngai ye akoti na kati na émotion habité nazolela niveau oyo église ekomi kokendele kozala na nzambe elobi te kozala na foule kozala na nzambe elobi te kosala miracle kozala na nzambe elobi te kosala baprophétie ya minene na minene kanisa témoignage oyo napesaki yo ya sirène wana madame Laline alobaki baeglise ebele ozomona na Congo esangisi bato ya ndenge na ndenge miracle ezosalema bayaka kozwa nguye epa na nga so baki yango omoni ndeko Alvin nateyaka toujours bandeko baningana vraiment na badélivrance na baprophétie te mais baningana vraiment na parole bafait étranger na kati na délivrance lelo tomoni babiloko ezoma na banzoto ya bato c'est archi faux. Ah bon? C'est archi faux. Ngai Ernest Mungu bandeko bazo pratiquer ngo balimbisa ngai peut-être baza pe lolenge nzamba pesele bango badon mais ngai nazaki na problème sérieux. Il y avait une femme avec na mona na ye azalaki ndoki moko makasi bakene na prophète moko aleki na ba retraite jour ya délivrance babengi ba parents baye baolekisa mwana moko baleki na ba délivrance na bango ba pratique na bango mwana bandiko baluka koganga na zike moto libumu mwana sandi musuni babeti maboko bazui musuni batie na kati na chassé bapesi mama zo sauter nazui kimia mwana nga zui délivrance ya solo akomi na mai ya makelele po kata na kitambo abwaki musuni wana esalike na yeko kuta na ye nzamba touché nga ki mwana wana misala bia makasi na yebaki peut-être que na délivrance na solda maman na ye maman nzamba otasa ngai mwana wana problème spirituel ba prophète lokuta omoni ngai moko na misu na ngai na moni délivrance mwana ngai asanzi musuni mais c'est non nzamba convoque nga eza délivrance musuni eza ya nani ya musuni oyo aliaki wapi ya ba ya kindoki oyo bapesaki ye asanzi yango ebandeko bazwa na ngai ebele baleka na badélivrance wana akumaki mwanya na délivrance moko boye basandise biloko basandise musuni eza badélivrance te eza jeu ya diable. Ah bon? Tout ce qui est spirituel est spirituel, tout ce qui est charnel est charnel, tout ce qui est cher est cher. Alors on a ça qui maman on a soko lingi pesa ngai mwana yo to kota ni mabondeli na butu maman ndimi kobanga te kende mwana pa ye tolali na permanence 0 heure to banda mabondeli nguya nzambe manifesta mwana bani ko ganga o bolimbisa ngai ezaki nango délivrance te ezaki ba jeune biso ye moko pasteur wana pas andoki mwana dévoilé na koti mabondeli nzamba lobi na ngai délivrance nyonso oyo eloko ya molimo ezomonisama na miso na bato eza délivrance euti epa na ngai nzambe te bandeko bazwa na ngai na koexplike eloko moko soki olingi osala déplacement ozwi taxi wana ekoede yo mpo okende esika oyo ezokende osala makambo na yo so okomi na esika wana yo kiti taxi eke makambo nango ekei nango ndenge moko na puissance ya sorcellerie bakopesa bakotia esprit ya sorcellerie na lipa bakotia esprit ya sorcellerie na mukate na musuni. Pourquoi? Parce que esprit a vivacité sans chair. Pour esprit à vivre il faut azana corps moko songolo. Alors lipa wana musuni wana eza moyen ya ko faire pénétrer esprit na kati na nzoto na mutu. Tango mwana ale yango esprit ancestral na nzoto na ye lipa kei ndenge fufu ekendaka ekendenge biloko ekendaka ezalaki moyen ya kovandisa esprit na kati na nzoto na mutu. Alors délivrance nyonso ya sorcellerie oyo eloko ebimi na nzoto ya mutu nazoloba ngo je suis sûr et certain ce n'est pas une délivrance. Soki na mwana na yo ya ndoki asala aleka na délivrance ya ndenge wana yelanga mwana yo na ko démontrer yo kizalaki délivrance te. Bon, bah, que non, moi, si net image, moi, dernièrement, nyoka bimi na nzota moi na moi si. Non, la délivrance est outil pas nzambete. Bon, délivrance, liboso vous t'avez pas, nanya koko kango la soki nzambete. Non, Satan sala kaloko la nzambe. Satan sotangi na Matthieu 4 komona Satan zobisa Jésus soko fuka melinga na kopesa yo bosu onyos. Pour dire que Satan pas pesaka. Alors la délivrance est belé outil pas nzambete et outil pas Satan. Et ça la délivrance o ezo mais ma conséquences plus tard. Ezo mais ma complication plus tard.
délivrance nyonso euti epa nzambe te ekomema complication plus tard na vie ya moto. Nyoka bimi na nzoto ya motu, mbisi ebi na nzoto ya motu. Nazoloba na yo franche vérité na oyo nzambe aloba na nga eza délivrance oyo ayebi yango te. Eza jeu ya Satan na bato na ye nde baosala misala wana. Mais mais c'est ma confusion parce que Nicolo et l'Orezo Simba au que les autres la délivrance au que Bijo Rezo Bima est-ce que mon amour s'entend à témoigner qu'il y a que mettez le mot autant on a dit Boumounaye, Badouleur, les Boumé ça n'est pas si on a beau dépique à Bimisa, Nyoka, Nanzo Toné, Yakibo, moi si Ayoka sous Badouleur, on a été Kimi et Kota, Atatola, ce que les causes à l'année papa. Mais apôtre Paul a le dit nature et enseigné biso. Alors na nature et to comprendre nyoka akota ki ndenge nini pour abima na nzela ya bomoto. C'est que akota ki peut physiquement ne abîmer physiquement. Ce qui akota ki spirituellement, il faut abîmer peu spirituellement. C'est clair, c'est simplement clair. Que ceux qui n'ont qu'à côté qui n'a molimo, et c'est molimo. La Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et obsto vivaka est une manifestation il y a misala ya esprit. Mais misala ya esprit est mon anakate mais manifestation de mon anaka. Nyoka kindo kezali et kokota peut oso sentir yango. Mais tant que kobondela akobima spirituellement, mutu o ana don ya vision. Ndi akomona ndenge nyoka wana bimi na misu ya bomutu nyoka wana komona na te. Faut batuba comprendre le contexte de la Bible. Ezalaki délivrance ya Paul. Ananias nde abondela ki pona Paul. Ah pona Paul ba ikai. Bible lobi tango abondeli pona ye pour la sentir babiloko moko koyi na misu na ye lokola ba ekai. Lokola. Ezaki ba sensation. Ezaki biloko emonana ki na misu. Physiquement bonité. Donc ezali lokola ba sensation moko na moni bako tous les vous monde nous sentir on dirait batingi loko moko na mutu mais loko ezate mais vous sentir na monde biloko moko on dirait ba poussière moko koyi na serre mais au monde yangote vous comprenez parce que tant que monde de la Paul la Bible déclare Paul regardait mais ne voyait pas pour dire que ses yeux étaient ouverts ses yeux étaient restés ouverts mais il ne voyait rien. S'il y avait des écailles il fallait que monana tant que komba Paul bato bazo mona. C'est Paul qui avait senti, il y avait des choses qui étaient tombées comme des écailles. Mais Babylone qu'on est mon a quitté. Pour attendre on a vidéo ils allaient quitter pour battre ce bilo Congo yango. Non. Nzambe akoyi ko sala au-delà pour nako limiter Nzambe te. Mais ako sala ngo comme d'habitude te. Et comme doctrine te, principe te. Vous comprenez? A sala kana balolenge na ye. Pour le côté de sa bonzambé naïe, je crois à la fois passé la personne exemple que Jésus-Christ de son vivant a fait le cas de délivrance il y a battu missa aveugle mais n'a pas différence c'est un miracle. Moko Bible dit que aboua que les so inamisu. Moko Bible dit aboua crachat na mabele atie pot a ko ya tena misu akene ko skola misu et moko aloba ki na monoko. Pour ce qui délivrance est comme une doctrine et comme un principe wana danger c'est côté na carte na église. Azan Zambie multisystème. Tokoki ko centraliser na domaine mon côté que pratique moko esale makandenge wana na église wana esale makandenge wana nesika wana c'est que nzamba asu nzambe te. Tant monsieur dali domaine li kabonzama pesi ete kazo utiliser na babilo rabongo papa. Oui. Nzamba zamba multisystème. Ndenge tozanga ina yo tokoki na hôpital bazu biso na malaria mais kisi yo komelanga pe na meli ekobiki ndenge bikisinga te parce que ben tikor na biso ko qualité. Donc biso ni histoire na na appendicite opération yo kufinga na kufite donc biso mi balé to ko biaka na kisi moko te mutu na mutu azana lo kisi ni ko sima na maladie songolo 4 na ye donc faut to comprendre nzamba ko bikisa bato nyonso na système moko te famille de génération en génération babika na moi ligne moko basali la bango non ligne o ko bikisa bato nyonso basali biso c'est la prière. On s'en nzamba obeti de solo ya ndoki moko oyo ke okutana ke o délivrer o démontrer maman na ye ke azana kindoki parce que na bandeko bazolanda biso ezana ba maladie mosusu ke babwakela ndeko mwasi ndeko mobali soit ke ba situation mo boy komela bango na vie
net yo dans le domaine ya délivrance à makasi et loko nini ko la c'était kananga yo eza normalité eza que eutika beauté malade yo eza que ya monde spirituel babo qui on a kindoki wana d'abord physiquement il faut conscience à mutu ça que malade yo na vu traitement approprié et simbité 2 fois simbité nyonso se répétaka 2 fois dans la vie à mutu. Une négativité qui se répète 2 fois, ça prouve qu'il y a un danger. Il faut chercher la révélation. Zemia liboso et longwe. On peut dire accident, col, les affaires faibles et tout ça. Yami balé longwe, non. Il faut qu'on t'en a bozindo. Qu'est-ce qui se cache derrière que l'on a basé Niwan. Toutes choses, toute négativité qui se répète déjà 2 fois, il faut nous révélation. Vous comprenez? Malade aux obéla. Au traitement approprié, au monde clarté, il faut qu'on t'en a besoin. Ce n'est pas pour rien, la Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque, moi je te répondrai, eux je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Biso toi na bande kona poto, babenga biso. Papa nous avons la clarté, la sœur moi babenga qui ngai dernièrement, à ça la soumsate, makolo pas moyen. Azu ba traitement ba massage ba kiné et loko mo simbarate tango bengi ngai to continue de prière ko nzamba révéler biso et loko ni ça les 4 na makolo c'est razo révéler ngani et pardon nzamba révéler ngani ayi makolo wana ze ayete makolo na ye ba kanga na monde ténèbres bazwa makolo ya mubange moko ne batia ye donc la mubange ça lembi à les manifestations makolo ya mubange zo manifester 4 na sœur wana ne peut se témoignage ya papa moko na France et à témoigner à la chaîne de la télévision on a besoin de comment papa wana et papa wana abala moi si a 35 ans évoluer moi si a botakate moi si banzoto a manifester ba faiblesse moko songolo alors papa wana a luka ba délivrance na ba plusieurs doctrines église tango landinga abino fona mekanzambo tango pesi biso sujet to koti mabonde lindeko Alvin nous avons besoin papa on est en France mais akenda ko bala mwasi na yina mboka ba Congo na bayombe tango cérémonie libale salemi ba retenir mwasi na yina kati na mboka ba pesa ye mwasi mais ba tie esprit ya koko ya 70 ans na kati nzoto mwasi esprit mwasi etikala na prison ba tie koko ya 70 ans na kati na ye donc papa on a vu révélation abi non qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut que ça moi si révélation, ce qui a ndimi yango, n'est au côté de la procédure de délivrance. Moi c'est boui délivrance. On a une délivrance, c'était un gars ça mais l'église du Songolo, biso prophétie, vision, ça biso tel à l'ingité. Papa le Songolo l'ingité est commis dangereux pour nanga. Abengi papa et moi si na mboka. Papa et moi si na mboka le bio so muno lebi mo nanga zongi selanga mo nanga. Amuna mu danger. Aya ko luka délivrance de chasse avanda na ndako nanga. Alongo poto aye avant de prendre ngai pour kaka avec la délivrance nzamba zolo banaye alliance kutolati eza alliance ozo lié na esprit ya mboka et non na esprit ya moi shobali nzamba bisinga ina longole alliance wana na bua kongo ne sika mutu moko amona ngote pour soka mutu azu alliance wana lati yango paf à côté mbala moko na connexion na esprit ya mboka. Vous comprenez? Alors bato belé bazo souffrir surtout en Europe, surtout l'étranger, bazo zanga nana ko orienter bango na domaine de délivrance, nana ko pesa bango ba vraie révélation na makambo eso compliqué ba vie na bango. Et ce qui est grave c'est quoi? Église lelo est comme église à Keba Keba. Ba sala nzambe ko ba Keba Keba. Nani ndazali nani na bengami na nini ndo moni trouble côté na kati na église. Donc je suis venu dire que délivrance nyonso o choses spirituelles ezobima physiquement nzamba yebi angote ezaba jeu ya Satan eza misala ya Satan na batu na ye ndi basala ka ba délivrance papa l'évangile Ernest net que du solo zo beta malade zo se répéter 2 fois zo se répéter 3 fois. Les gens normal et sengeli kokot na mozindo il y a prière mais tout le monde na baka mususu bible zo ba kino Élisée mourir de la maladie dont il souffrait il pesaki maladie ya normalité ou comment maladie ni parce bible zo Élisée
akufi na malade abana ko souffrir na neti yo lobi ke ba malade e kangama parce que gana ba ndumso bazola na biso diabète e kanga yesilate atamo na ba médecin e bisa ba que non pour nous ala bien yo ko mumilaka ba kistindeki ke mukolonza ma obingo okufa malade yesilata ko motamo na ba kisa tamoli partout solution ezate makolo pasi ba complication bona bo c'est que to benga on peut que ezali ba malade normal te o Elisa kufaki na yango tozana nzoto ezana mai na makila malade est normal. Malade est normal et c'est un traitement approprié. Tu on a 3 sources pour écouter ça lobico. Ils ont la source mutabeli azana posa ya prière te azana posa ya traitement approprié pour avoir lobico. Deuxième source mutu abeli malade wana ezali ya molili azana posa ya traitement te ana posa ya prière ya nguya pote abika. Et troisième source c'est que mutu abeli diable a profité na malade wana atie pe misana ye. Alors et comme eloko il faut alanda na traitement na prière. On peut ce exemple toi na soeur moko ya ki l'église azobela miom. Alors ba médecin babi il faut intervention ça de d'urgence. Pourquoi? Parce que à comme temps bazongumba malibumu akola ta sous ceinture. Le sert a mieux comme une mieux mais tant que y est pas na biso nzamba lobi non eza miomte eza ballon moko diable côté cicat na ye tant ba médecin ba komona ko la miom na nzela intervention chirurgicale ba détruire sert wana ko bekisa moko na ye. Vous comprenez? To côté c'est na retraite ya prière tant to boneli to longoli miom wana c'était par la foi. Nguma wana elongwe c'est raison normale à l'écran opération te lelo abota nga batémoignage nyonso ndeko alvi na pesaka yaka na église yaka luka okomona bato ngo baza bolongo million tonza mena longo la million nzambe asala kati na mutu. Paul alobi ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Donc somo ina longo liango donc nzambe kati na nga bato ba mona nzambe te bazo mona nga. Alors pona sina na loba oyo lingi na longo liango au nom de Jésus. C'est ça. Okay. Parce que l'homme de Dieu bazola na biso quand est-ce que mutako yeba ke na minute na kana na vie nanga que na komi na posa délivrance. Mais mutu akoyeba ke akomi na délivrance il faut que dirais-je amona différence par rapport à vie na ye habituelle. Et là pour retourner ngai quand est-ce mutako yeba ke akomi na nzala. Il faut sentir que la commune de fatigue, mais que l'estomac, il faut y avoir sentir que nous, oh, prenez zanzala, il faut que nous ayons le songolo. Ndenge moko, mutu febe ka commune à de délivrance, tant que nous sommes à Makambo, nous avons les résultats de mon côté. Dans la Bible déclare, dans Proverbe 14-23, tout travail procure l'abondance. Nous sommes il faut vivre liberté, il faut vivre épanouissement. Parce que nous sommes en bas il faut coûter développement. Au coût de croissance, au coût de respiration. Moussala, depuis banda 3 ans, il y a un problème, il y a un blocage. Aux en église, aux en 50 membres. 3 mois, 6 mois, une année, vous avez 50 membres. On est comme la musique, il y a un problème spirituel. Tout ce qui n'évolue pas, tout ce qui se fait sans développement, sans une croissance, bien aimé, et c'est une délivrance, c'est comme la place. Depuis banda Mumbongo. Depuis banda ba voyage au Salimbula boni na ba voyage au Kenya au somba biloko défisa au sala news mais on senti que on se retrouve à Kakate mais on a pour sa délivrance. Non peut ce exemple dans la cas de comment on dit en France aye awa à l'équipe de délivrance à tamboti na étranger ba pays mususu car pour le délivrance mais simbité. Et tant que les gens à longueur de France, pour la famille, pour la délivrance. Et tant que la délivrance n'a pas salemi, madame Nanga Oaza Moussakoli, abani ko sakla pour la maman. Alobi neni. Alobi Zambo Hotel Sangai, obande ko sala Moussala à Banque Lambert. Or que Banque Lambert c'est un péché, c'est contre la volonté de Dieu. Et Zambo Alobi obande ko sala Moussala à Banque Lambert, ko def sabat bambong avec intérêt. Et il y avait une maman. Au début, ça a été belé. À partir de mbongo wana, nde akoba ko benda bambongo na yo. Et comment ko arriver aux mbongo tena God
tango bimi au commune siko kei ostuka boye mbongo msusu ezate et le kola bakina comprendre papa ozo kanza ke mobali na yo o mene on ba no vidir na bana bakoma contre mobali ya yo nzokande c'était à partir ya milimu oyo ya mbongo ya intérêt bande ko defisa ne ememela ki conséquence wana siko soki révélation te oye bandengeni il y a aussi un problème. Et ça n'a pas révélation mususu et puis ça m'a calé quoi l'anzete ba okata betap. Oh nzete suki bakati betap suka usani et kobota. Mais il y a des révélations et zoya ko pindolande nzete kuyeba musisa uzindo ya likambo. Mais par exemple, pour une sky ya famille moko, famille wana ba na mbongo. Ba yebani, ba na école tout ça. Alors moi na banga ba ndeko bela. Moi na botami normal a comme à âge de 10 ans. Azobela ba maladie moko insupportable et pendant que moi azobela traitement zo simbate et papa wana aluki basali nzambe ba koma ko yosa nous de prier chaque samedi ba bondeli ko ganga rien ne marchait et il y avait un jour na kutani na bango na école tona kutana na école na moni mwana wana nzamba talisina ke aza condamné spirituellement. Mais si maman on a un problème très spirituel. Au cas permettre de la bonne de la ponaye, na za boye l'esprit. On a bon de la, na prier pour na moine. Tant moi na zunguya na nzamba kuya lali, kolam comme moi na la muke, asengi ba somele secret. Maman zo kamo parce que moi na lia kate même secret mais la raté. Tant que moi na meli secret, changement côté lobby nango pas, moi na côté hôpital. Ba bengi na que non en tout cas a au moins na danger à l'hôpital. Tant on a qu'un hôpital, on a prié. On a compris que non, il y a un problème spirituel. On a bengi madame Nangaï, prophétesse Esther. To bandi ko prier. To bandi ko prier. Yo kama comme ça, bazo révéler biso. Abi malade mon no e wuti kangwa salaka na libumu. Avant botama. Papa na ye aswana kama makasi na ye na ye. Nzoka ye na ye kene misala mabe e na ko swana wana. Malobe beta ki mwana na kati ya zemi. Et moi, na botami très bien. 10 ans après, bah fait, il y a misala wane bandi ko manifester, ne moi na komaki maladive. Tant on a vu révélation de ko Alvin, na butu nango, na mona tata moi si wana, aye ko menacer na butu. Na menacer, na chasser, na 5 heures na lamuki, na keti na famille wana, na toke papa wana, na yebisi. Ozo reconnaître tant au monde qui na zem. Osonaka makasi na yaya na yo abia tuka na yebi datwana abinde mukolo malade côté 4 na moine. La Bible déclare tout ce qui est révélé est condamné. Bola muselanga moine. Dieu met témoin famille wana baza okoyi abino ba investigateur okuta na bango. Le jour na bondela pona moine après révélation, le jour moine na abika ti lelo atanga asisa université nyos feza normal. Domaine de délivrance nazoloba na passe na motema na ngai. Parce que l'élo, moutounio, c'est comme une délivrance. Bah pasteur, bah le coup là, bah docteur. Tout ça, bah généraliste, toi là, bah spécialiste. Pour dire que moutouna moutou, azana oyo nzambe atia kat naye, chemin nzamba tracé oya koleke. Tout le docteur, tous les médecins, bah ça l'opération appendicite, bah perfuser, bah transfuser, mais ce n'est pas tous les docteurs à cause de l'opération lisse. Pour dire que la délivrance, ils ont un cas. Mais le cas de docteur, il ce que les Kamuko a tel bien cas qui est dans l'hôpital Songolo, transféré. Cas où faut le docteur Songolo. Mais biso na dans domaine spirituel, ils ont raté. À cas où pasteur Monique il faut un dimeka ko sala. Ne bazo détruire libota na Nzambe. Bazo nourrir batu na ba foi, na ba espoir. Nzoka iza misala o bango ba ko sala yangote. C'est là où il y a un danger permanent. Combien de personnes bazo décourager les lots? Na sœur moko ndeko Alvin. Soko ça ta violence au coup de na sœur wana parce que vous la semaine prochaine. Sœur wana qui a un problème très très sérieux à mari de nuit. Chaque jour presque à mon casa na mobile hasta la nyonso luka ba délivrance à zoate attends moi na pays étranger par-ci par la zoate jusqu'à ce que Andimi a changé doctrine a comment la doctrine mususa comme musulmane s'il faut que je le dise et na kata la religion musulmane ba kata bataba mutu ba pakole ba makila ba stale ba cérémonie belé avoir yati na ba pays africain ici que penda ba misala wane salaka azwa délivrance jusqu'à ce que azwa découragement
ke akosambelaka te adoit komona ndenge wana mais ntango mobali na ye alandi biso na TV na biso ya YouTube BDD TV 100% Jésus azwi conviction nde atindeli biso sere wana mwasi na ye azonga semaine prochaine ntango aye akoti retraite ntango tobandi prière yaya osakole Esther Mongu abandi kosakola après cette histoire nyonso ya sœur na babisika leki na badelivrance mpe nzambe azoloba eza na ba église mosu akotaki basali mosu akote na bango nde babakisi susu mabe katikati na ye nde tozwaki badirective tobondeli mpo na ye nzambe arekomande biso aleka na baptême et après baptême puissance anguya na nzambe manifesté kati na sœur wana eti lelo akomi wana na pongi ya kimia amonaka susu bamari de nuit wana te na kati na délivrance nazalaka na kolela nalaka na somo eya tambolaka oyambi pasteur tambola koma esika asalaka mosala vérifie batémoin opesa yaka na église lelo okuta sere moko aza wana kizengi loka liboma na minute naloba no aza wana auti na église nini te oyo minene oyo bino boyebi bato boyamba balembi na église wana et bamosoki yono aza ndoki alingi alekisa mama na ye akwaki te nde baretour esali boye tututututu mais nzambe no aza ndoki te kana ye tala euti boye tant togarde une église papa debi non ndenge eza boye soki ameli bakisi te bokosupporte ete fo bazwaka bakisi na batelema kuna tobi non awa eza église ya nzambe soki abandi komela bakisi wana boye bandeniki nzambe azosala awa komela kisi te et tobondela mpo na ye ti lelo amela bakisi te emomba liboma nzambe alobaki bokomona bamanifestation ya liboma ya kizengi nyonso banakomanifeste et na na temps oyo nakoyisa bino bokota sikoyo retraite bomettre fin na reine wana donc nalingaki lelo mpena soki te ezali lobi oyo otali ofilme ye esili après une semaine 2 semaines zonga lisusu filme ye mpe okawa makambo nzambe akosala donc tozoloba makambo oyo nzambe akosala na biso mpona conclure na mwa phrase oyo ndeko Alvin eza na bato bayebi théorie makasi théorie bilobi boye omoni boye ezalaka boye mais asade ya délivrance ni asade ya délivrance te ayebika théorie makambo yoka tanga na bible mais nano asala délivrance te asala délivrance te tosali badélivrance donc nzambe asali na biso badélivrance oyo ke bato batondi na balabala bazokengela bazoyoka ndenge nini bato badeye bazoloba nini misala ezosalema tokomi na ntango ya nzambe bandeko bazala trop attaché na parole et non koningisa makati na badélivrance baprophétie bamiracle yango nde edétruire libota na nzambe obeti lisolo ke non bandeko mosusu baza bayoka ndenge ke odelivraka bademon bazoloba na kati ya bandeko ozodélivre est-ce que mosali na nzambe to esprit ya mosali na nzambe eske oza na okosolola na bamilimo mabe mpo ozondimela ke oyo bazoloba na kati ya bandeko ozodélivre parce que le diable est le père du mensonge akolobaki abimi na ye na abimi te aza toujours na nzoto ya moto oyebi point oyo nde point oyo esimba motema na nga na domaine ya délivrance ka ndenge olobi na Jean chapitre 8 verset 44 le diable est le père du mensonge nakenda na église moko nakuti tala bato plein bakotaki retraite baoleka na délivrance komoko moko azokota seringani kota akoti toke nabimi tikanga ya ale leka kuna mosusu kota nabimi yo nani ngai bwe ale kuna mosusu kota na vai natali bango nyonso ntango moko azwaki délivrance te sikoyo mona yange soki nzambe abengi moto na délivrance il faut apesa ye discernement d'esprit na sensibilité spirituelle motu ana sensibilité spirituelle ntango osala délivrance il faut yebaka esprit akei to akete parce que diable depuis azala sata ti lelo ayebi nde balobaka vérité te akosaka kaka eloko détruire libota na nzambe eza komona ne bato bazoganga bazokoya bazobaluka or pour moto azwa délivrance eza nécessairement te faut moto akweya faut moto aganga faut moto aloba ekomi lokola mwa synonyme ya délivrance que ce que moto akweyi te agangi te seke délivrance esalemi te moto nzambe abengi na délivrance napeso exemple toza na grâce nzambe ntango abengi nga nalingi na proposa mwasi na nga navandi mpa baparent na nga
fourchette était lutu te et le côté la université la faculté de médecine nzambe ebisinga yo otanga classe pour avenir na yo mais avenir na yo ngai nzambe na bongisa na musala nanga ndesi comme na kotaka mabonde les 6 mois tout ça otaka partir wana parce que la famille n'a qui rejeté pour na kataka classe de l'université. Alors nzambe tango na yeko proposer moi sinanga nzambe bi na ngai nazo sangisa bino kaka lokola moi sina mobilité mais nazo sangisa bino lokola basali na ngai pour la délivrance et liboto na ngai. Alors biso tanto ça la délivrance et ça lokola mosako nazo pesa directive nga nazo longola soki esprit kwe nzamba zoloba donc to ça délivrance yemo ko nzamba telem binga na akaite akosi zongisa boy sala boy siko bobonde la boy bo sala boy na pas exemple to ça délivrance ya papa moko uti na poto papa wana nzoka nde azalaka catcher et lelo ba mbongo comme bunga ba perte ya mémoire tout ça mais comme ça marché alors ba ne ba tindi ay ko délivrance ndeko Alvin na kati na délivrance na ye eloko ni nzamba zoloba kitango zalaka catcher azaka na nganga moko ya mwasi abono sele bakisi ok nganga wana azaki pe ndoki azwaka papa ngo lokola mobali ne ya butu et tant papa ngo ayeko tika catch nganga wana siliki azwa une partie ya mayele ya papa wana akenda nango pe côté ça esprit oyo ko benda papa wana bambongo abungusaka bambongo. Vous comprenez? Alors babiloko oyo papa azoloba ke atamboli bisika na bisika atamboli partout batika la jamais ko réveiller likambu ya nganga wana. Donc mutu onzamba bengi na délivrance apesaka ye ba capacité nyonso oyo ko tindika ye ayeba ko délivrer mutu na kidire totalement. Madame Nanga Zali Mosakoli, Nzamba bengi biso mibale. Tant que ça la délivrance ensemble naye, nous emmenons mutazo diriger opération à délivrance. Esprit ce qui a batami Nzamba no abatami. Et na souka fo Nzambe a confirmé délivrance puis après ça mutu instruction na kota mwanango après délivrance naye. C'est comme ça que biso tout ça la comme ça la délivrance de l'église. Est-ce que ba comme sous ce c'est là peut que échoua la délivrance. Bon, ce qui ko échoué, c'est que Nzambe a échoué. Parce que biso en réalité toute la délivrance c'était Nzambe à ça la délivrance. Il va à la fois passer que échec et délivrance et cause à la paix peut-être manque il y a de la principe et Nzambe après la délivrance. Et bah comme sous ce c'est va procédure. Donc la délivrance est enfant lunatique. Vous comprenez? Bah disciple bah bondela qui bah échoué qui. Et hier soyez abondeli esprit qui. Bah disciple bah comme ne biso to kokité. Mais yo esprit qui hier sabi non ba ka mususu l'esprit mususu ba kina na prière il y a pas mbaté il faut prière na jeûne. Vous comprenez? Alors lelo ba pasteur belé ba osa la délivrance mais par rapport il y a bandimi bazo manipuler bandimi tout bato ba na mbongo ba dirondire ba déjà ba pasteur au moins pasteur c'est le service mais il y a ça orienté pasteur que non nga lingi sala boy nga préféré fallait ça na boy non pasteur oyo nzamba bengi na musala wana ezana ba instruction nzamba pesa ye alki jamais ko échouer dans domaine de délivrance au moins que ce qui moment nzamba ko quitter to nzamba permettre que asala musala wana te nzamba ko sala yango pété mais échec na carte na délivrance na muto nzamba bengi na musala wana ezala kate pour yemo ko nzamba na sala ka délivrance. Merci beaucoup l'homme de Dieu bando bazo la biso toujours ça toujours émission ya Kibonzambe papa obeta li solo mo ya mwana mo ba pesa ki ba pe ba boa qui est malade azana na limo avant ki abotam auto beta kana ya on est-ce que na ba bana muso ba botama déjà na ba malade na ba milima be na nzoto na bango parce que na mwana mususu na famille na bango ba bota na bango nyonso bien tous les 7 à 8 bana baza bien mais ye ayoko bota ala anémique abela malade pamba. Est-ce que cause de la paix ba malade ya bon et la qu'est-ce que famille intel la belle quand mais yo bimeli na aucun malade ezali spirituellement ou comment? Oui, vous savez eza okobota ba na 8 mais peut-être mi balé ba bota maki na commune c'est biso ba locataire lelo ba olongo comme na commune lelo commune okobota ba na 8 mais moko botaki tant tata moi ça yaki makabo belé ça les bagages de biso surtout bantu mais on peut sur exemple il y a sœur moko abota mana sorcellerie tant to yé ba yesko délivrance a comment qu'est-ce qu'on fiancé à pasteur parce que pasteur a eu découvrir ba signe ma be pas moi si ayé pas na biso
tant que bandi prière nzamba zo révéler biso que tant que c'est wana na libumu tata mwasi na ya lobaka soki abotami mwasi bopesa ye bopesa ngandoi alors tant que botama mwasi babengi tata mwasi nzoka tata mwasi ndoki ayaki tina maternité ndoi na ngai azuya zo sepela nzoka ndenga zuya kiye nde akomina ye sorcellerie pour ekanga mabota na ye parce que tata mwasi abota kate vous comprenez ça na batu mususu misale zo sale bakana na maternité zana bato mususu misale se bato kaka bazana na zemi dia bazo communiquer déjà mabe et mabe wana eza ko ni to lona kati oko lona lelo mbila na yo mais pour ebota yamso après 6 mois une année pour lier pena régime mbila alors zana ba semence mususu batiaka yango pour manifester plus tard na domaine la sorcellerie yoga makambo zo salema mwana ko ya congé pa koko na ye koko azandoki apesa mwana na kindoki te pour reverser mwana ko no koko apesa kindoki mais akozwa mwana atie marque moko ya sorcellerie et tant mwana kozonga mutu mususu nde akende ko fungoler sorcellerie wana mais asi ne utake pa koko et koko sko abatami mwana ko même pas que kindoki utie pa koko moni domaine na ba je côté na kat na sorcellerie parce que na domaine la délivrance to moni ba rebelle so y une église au coup de délivrance ya ndoki moko komone ange mwana mke ya utaki na ngola ni ne salemi na ngola ndoki munene na ngola abomi papa botaye na âge mwana ngaba ba 10 ans 11 ans je crois aboma papa abote na kindoki tango ye ko répéter maman bandi ko luka délivrance ya mwana wana ngola batamboli presque ngola mobimba délivrance exacte et ce qui est plus grave bakoma ko benga na mwana wana l'église l'église mususu mwana bazondima bo mama yaka to sala pour la prière mais mwana ala kanona ndako donc c'est comme si bazo banga mwana wana alors tant maman na ayoke l'église moko croyant que kuna ne penza délivrance mwana envoûté pasteur akolo ko bimona mama na ye pe atie mama na yesem mwana zo témoigner maman zo yesem ya pasteur au fala délivrer mwana alors maman moneke non et comme c'est clair te akene ko tika mwana soki na orphelinat na ndenge abwaka mwana sundola mwana ndenge mwana ata sundola ka mwana kimi et tant bazu mwana oh mais mwana za mukolo tout ça yo utso be mwana ko tayo teka disque non maman na ngazali tele bo ba police ba ngoluka maman wana ba kima bazong sala ka mwana yena na Suisse tant la liba témoignage na ngai ndi aibisi que non na yoki pasteur moko évangéliste Ernest Mungu na lingi oketi na Kinshasa na kozaba coordonner na ye azu ba coordonner ngai ta na leki na ngai ta la mona na bo est-ce que ndimi ko yamba ye tout ça la bi ko yamba non avant l'église après délivrance ba lukanda ku ba vanda ka pembe l'église na ndimi ayena mona en église mais moi nga zo témoigner abi tant quand on a commis na portail église na telemi na salle invocation na moni moto moko betinga na ke côte maman yeba ke te pourquoi na kwe na bi ah comment nga na sala makam na ngate na kosi ke na sa soulager ba l'externe installation na ke na toilette na banda ko benga ba esprit ba ya boye moto betinga na moni sala autre mesate na komi ko banga ndi ayako yamola ba vérité nyoso oyo et lelo mona zo délivrance et longi na ye échangeant mona koma ko samba na kodi soko yokuti mama na ye ondimate okuti mwana ondimate kazaki ndoki azali kola mukolo elongi mwindu après délivrance tentira mwana bimi bota mwana bimi lelo azotanga lelo komi ko samba kindoki pesi là kindoki esila ka totalement d'ailleurs so yé pa ngana la so bandoki ke mono la kindoki o la kindoki ba parents pe ba témoigner ba parents pe ba témoigner Baya peu sur Kozoa et tu redéranges. Et si la totalement. Mais, bah para bazolandanga délivrance ya kindoki. Il faut d'abord moi na anima oyambola. Parce que ndoki atika kate. C'est ndoki atika kate bien sûr mais là on y est pour ce que moi na comme tina niveau que à tobela. C'est ça maintenant le problème. Sikoyo bango bazaka na système ya kobangisa kolakisa bango somo ke soki lobi okomona boy soko meki ko ndima okomona boy alors tango mona siko zoya il faut akuta siko na nguya oleki ya bango lokola mona wana kobanga loko te bako se loko moko te ekosila aya bo moto bete pouf siko banga te ningini asa moto bete siko mona ko comprendre que c'est nguya oyo
eleki ya bango et tant balinga bazongisa kindoki ya mwana na mwana négligence ya mama mwana linga sala ko la boya telemela bango babeta mwana ko ko la paralysé nous ce que ba osé ba somo ko bangisa ye parce que kindoki d'abord il faut mwana a na volonté pe na amour érotique kindoki et pour avoir vrai de l'équation faut bino ba parabole la qui ça différence ya ko la mwana ya malamu na ko la mwana ya ndoki mais lelo likamako ka mo délivrance ba no ndoki ba parabole ko beta mwana ba comme c'est mwana ennemi ba kena mwana na ba église ba comme ko nyoko torturer non délivrance ko torturer bana te pe délivrance au constat de mwana kiri dam na musuni boyete pour le belo vérité te délivrance il faut nzambe nda peso révélation ya misala o salim kat na mwana ah bon Nomoni et puis eloko on a eu un problème trop sérieux le roi de la chef local ah pasteur belé ba oh yo kanisi nini tout ça ngabi non délivrance c'est bana bandoki et puis ça met tous les pasteurs il faut nzamba benga pasteur on kindoki pour asa de la délivrance pour asa délivrance bana bandoki moi je connais une église ya maman moko prophétesse abodi wana bandoki tala bana bele bandoki mais bana bandoki wana babuma papa mobile na ye babuma mobile na ye mais bah bon mobile na yé n'endenge ya envoûtement bah envoûta mobile bah célèbre le kabé tout ça mais qui ndoki na bango mobile bella ti ya bala kufa parce que délivrance c'est bana bandoki d'abord un bah ça na le côté ya makasi de deux bah ça na misu minei yo solo na yé au moins de bo solo na yé na moment wana kaka ya solo pena bato ba libanda mais so on a discernement d'esprit on yé baté que na contact na bato ba libanda. Il faut oser discernement d'esprit pour comprendre que dans le moment où il contact M. Libanda, au 4 liens. Vous comprenez? Il y a un moment où soit un monde ndoki, il n'y a pas de au bazolo banaye kuna et nous sommes le bano uzaka le kuta et ce que bengami na musala on a discernement on a sensibilité spirituelle ba au dribbler yo ba ko dribbler yo donc ba para bana bandoki en tout cas pour vérifier ba délivrance bazoa c'est très important. Moi je connais dans une église, nous avons fait la grâce na commune na Mwanda na intérieur. Na kena tongo na église wana kuti tala ba kebele nini o ba kayendo ke na butu. Ba betando ke na butu et pasteur pas présenter une église ba oluka famille. Tongo na koti directement na comprendre que mon azan de quitter. Na bengi pasteur pembeni. Mais natali mona unzamba taza mona azan de quitter. Ote ba ngaki na ba 2h du matin na ba serre ba kene ba se soulager ba mona na kata douche tout ça. Bah nous gang ba beti à l'obi que no ba tinaki ayako tia ayako loka tout ça vous comprenez l'habitude il y a un problème qui se cache na bengi mona na kene na pembeni na bani ko soana y relater ngani ne komelio tout ça moi na bisa que non maman na biso alongwa na ndako libala papa bala mwasi mususu alo mwasi wana linganga ngaite atinda kingai caméreuse déjà je crois que tu consommé déjà 1 heure du temps plus de 50 minutes. Tu continues prochainement, papa. Merci. En tout cas, le temps nous fait un grand défaut. Je crois que papa aimé. Troisième partie de témoignage Nabiso. Papa Lido Bayasuka na bande ko bazo landayo. Oui, na pamboli bande ko so bazo na monde entier. Au besoin de l'évangéliste Ernest Mungu. Nazo diriger église ezwami na commune Kintambo. Na arena biso Maison Mbungu anala vers Vélodrome. Na avenue Kimvula numéro 3. Nesika siège Nabiso et Zali. Tout bozu biso na ba contact na biso o ezali plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 topé plus 243 81 42 17 534. On a un problème où comprendre que c'est vraiment anormal. On a pour ça révélation, orientation, benga biso, tu repères sur orientation, tu repères sur révélation. Vous avez un problème où tu ça bien dans la salle ndenge na ndenge, benga biso, tu repères sur orientation. Vous qui ba prophétie moko zo mona ngo clarté, benga biso, tu repères sur précision, il y a prophétie na yo. Nzambe na ngai a pambola bino. Merci beaucoup. Bonzambe na bonzambe. Lola ezofuta simana to yaro bakenzama boy to kwaye lisusu wapi elongo na dadi kamande oyo azali simana kamera na bino nyonso tika etenzama Lola amona bino Lola efungwa pona bino à répondre bino na baka na bino pe apesa bino solution. On se retrouve à la prochaine. Bye.